La RDC rend hommage au père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Grâce à lui, elle vit désormais en chacun de nous. Vive la démocratie! Venez au stade de Martyrs célébrer la victoire de la démocratie et rendre un grand hommage à son géniteur. Du 31 mai au 1er juin. Bana Kisasa, bana potombo tena bino awa bino mo boyebi o yebi Kisasa nde tolobaka soko yebi so yebite yekola. Tout ça précisément na croisement ya boulevard Triomphal non loin palais du peuple. Derrière ngai bomo na stade de Martyrs esika pi o boyebi bato bakoni na Kisasa bavai na Kisasa so beti moi j'ai un nzoplo koto na gauche na droite na ngai obima na maya vers wana au dusoli moi le kasopo mais ne boza komona avancement ba travaux zali ko mais ça c'est une occasion encore parce que les abongo ba préparatif il y a retour il y a nzoto il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba ozali bongo président fondateur il y a UDPS et puis papa il y a président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango tozawa bomoni bana Kisasa nyonso ba sepeli batu batelemi awa tozali bongo esika pi bazali kosala ba travaux ya malembe to mo bandeko baza de gauche à droite initiative o ezali bon malamu na musika vraiment kuna bomona ndeni bazo curer ba caniveau bandeko baza motivé parce que kaka na émission na bino toloba te awa toza Tokoloba, merci pour la confiance au Bozali ça toujours na Congo News 26 chaîne au Bozotala on peut s'abonner massivement na Mikilia Poto Banangola Tobosani Binote Congolais Swazali Banda s'abonner na chaîne au ya YouTube Rosala jamais dessus na information et ndenge na ndenge donc programme Bob 5 pesami déjà jeudi oyo Borozwango en live na aéroport Angil ndenge nini ndenge nini corps ezali koyela na aéroport Angil et puis vendredi et aux alabongo exposition awa na kati ya stade de Martyrs et puis samedi et aux alabongo enterrement et sika pi batongeli mausolée na ye na Nsele donc to évoluer to tambola na complicité il y a David Bolafa qui est le réalisateur le patron de cette chaîne de télévision Congo News 26 to betama solo to solana bande kwa Kisasa o bazawa moko en paix sa vie na ye par rapport il y a ndenge nini préparatif il y a arrivé à corps il y a président Tshisekedi Etienne Wamulumba Ndeko Boni. Ouais, ça va très bien. Na sepeli vraiment comme un adage je l'ai dit du moins le malheur des uns font le bonheur des autres. Nous notre malheur de perdre le malheur que nous avons perdu notre papa Tshisekedi ça c'est un malheur. Mais ça fait le bonheur qu'on arrange un peu notre stade qui était au Ezalaki Zamba. Au Kanisike, Eza Zamba, Batobake, ko chassé, vraiment, nous devons rendre hommage au nouveau visionnaire, notre président Félix Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire, il a. Vraiment, ça, on ne peut pas dire que c'est à l'occasion de l'avenir. Tout à l'heure, on vous a entendu, est-ce que tu peux dire une ambiance pendant ce que tu rappelé Congo News 26, Ezawana Ponabino, information et puis programme obsèque, Pesami Bongo Boye. J'ai dit aux aéroports Angil, aux Laxabino, Neni comme la direction, hôpital du cinquantenaire, vendredi, exposition et accord. Awa. Na stade des Martyrs et puis samedi et aux alabongo enterrement et au salima bongo na mausolée au batongeli côté Yansele to rappeler ba travaux sur ba saute mouton côté à Tchangou ba arrêté yango pour deux raisons et on permettre circulation za malamu pour corps et réseau jeudi et ya mama na ne ya 50 toyo kayo et puis to ko évoluer na bande ko musubaza Congo notre pays nom de Dieu le Père, Congo notre pays, riche, fort et beau, Congo notre pays, nom de Dieu le Père, Congo notre pays, riche, fort et beau, tenons-nous mais dans la main, derrière Félix Tshilombo, tenons-nous mais dans la main. Pour bâtir les Congo, tenons-nous mais dans la main. Derrière Félix Tshilombo,
tenons-nous main dans la main, rebâtissons les Congos. Merci. Voilà, Tokabwanayo, merci beaucoup. Tu continues, David Bolafa, merci. Ok, tout à l'heure, tu as dit Nakati, tu as dit mise en place et ça m'a bon Nakati. C'est un des raisons qui Gamboloba, au poussé na lobby, tu as dit ça, ça, badnyo ça bota son ami qui a poto, mais bah ouais, après baza on dit bah ouais, bah koko solate, bah lou bah kenda trop côté wana, bande on a biso pe musu baza bah c'est pe makasi, tu as évolué David Bolafa, na accord na yo pour que tout pour ça juste un Nakati à stade de martyr, bon mon a nengenini, bah travaux à mise en place, bah retouche à Mike, tout ça bon le lundi, mardi, mercredi, fin travaux, jeudi, Koroya à travers l'aéroport Yanji, direction hôpital du Cinquantenaire, et puis le vendredi, et on a une exposition et accord, et puis samedi, enterrement. Rosalima Bongo, et Siga Batongeli, Etienne Tshisekedi, Wamulumba, Mozole Naye, na commune Yansele. Ne Tolobara, Soroye Boyebi, Soroye Bite, Yekola. Congo News 26, Masola Sika. Quand nous aurons été mis dans des conditions où chacun peut donner le meilleur de lui-même, que nous serons de véritables partenaires pour eux et non une charge encombrante. Nous voici enfin sur le point de poser notre premier acte de démocratie et de liberté. Courage, d'espoir, prise de conscience, progrès social. Jamais douter un seul instant, peuple, liberté, combat, victoire, détermination, sacrifice, lucidité, ténacité. Que notre peuple trouve ici l'expression de nos chaleureuses et sincères félicitations. Nous continuons juste avec Sabino, Bana Poto, Bana Angola, partout, na Kisasa, Ndeni ba travaux ezali ko salema pona oyamba nzoto ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc bandeko bazao ebele tozo bango moko awa ba pesa ba impression na bango bolingi matanga wana le kanenge nini. Bomoni ne déjà bazo bongisa awa na stade des martyrs et siga pi ba olela président Tshisekedi wa Mulumba. Papa okota na yo to sola mbote. Mbote papa. Bana poto bazota la yo partout awa na Kisasa batebele bazota la yo toza libanda stade des martyrs et siga bazo bongisa déjà pona oyamba nzoto ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oloba nini bolingi matanga ngole kanenge nini? Merci papa journaliste na pesi na kolonzambe akomisama na question oyo pesi ngai. Ya liboso nazali kotombola papa président bokonzi na biso Fati naza kopesa ye ata moto akoluka ye eza na butu eza na ndenge nini akolonga na ete nzambe na biso ya likolo aza komona na makambo oyo akomi kosala combien de mois oyo akoti me mboka na biso orke pe eza kitoko tozali komona mboka ezali mushoto tala na awa na martyr ezalaki matiti mais dans 2 jours moto alobi kaka liloba donc mboka na biso do vraiment orke pe eza bijou ngana ko kende ko sepela na kina poto te parce que na moni poto yango oyo na Congo na biso na sepeli na mokozi papa nzambe na biso asala na makambo ya bolamu ata wapi esiko okozala ata munguna satana akotala nema miso na akomona yo soki mukete bolingi matanga Tshisekedi le gandeni matanga ya président Tshisekedi wa Mulumba donc héros national na biso parce que soki yete tolinga tozwa démocratie te lelo tokomi kotamba na Kinshasa nanu bazokanga biso te grâce na moto wana yango nazo kosenga eza ba wewa biso bana na bokozi il faut tokosala nango na kimia outi poto yaka tosala matanga ya papa na biso parce que akufi nde ekolo na biso soki ne ekolo tembela ye aza na bomoi makufi ne ekolo na biso il faut tolela ye na kimia pe na esengo nyonso naza kosenga pe président ya Namongo oyo naza kolobisa ye lelo bongisa bandule ya Namongo nyonso bakoile owe parce que azali mona na biso azali moto oyaku adoke abaleli biso ndeko na biso il faut tolela ye na kati ya koile owe il faut tolela ye na ndenge moko na bandule balomamba nyonso boya toko betela ye lomamba donc vraiment ekozala esengo pona président na biso
Merci beaucoup David Bolafa. Tu continues Bandeko Basengi balela vraiment président Tshisekedi wa Mulumba o azabongo azalabongo décoré na titre héros national et au salabiso vraiment bien David Bolafa tozo continuer ndeto la Sabino tozo ça juste balade na biso o to la Sabino neni ni bandeko bosa misala awa et au salabiso bien. Voilà to continuer ndeto lo bana Congo News 26 TV Soyeboyebi Soyebité Yekola. Félicitations. Afin que triomphent les aspirations profondes de notre peuple au changement radical. Hommes, femmes, jeunes et vieux, hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance et pour la démocratie dans notre pays. Mon engagement ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et à l'éclosion du progrès social de notre peuple. Neto Ibino bana Kisasa bana Mikilia Poto Angola Luanda partout que toza bongo na boulevard triomphal ne bozali komona oboto keiti 24 novembre obo et ozongi sabiso tikota Sendwe ba Ponga bi ba boulevard Sendwe donc awa neto zoloba to la examino neni ni ba travaux ezali ko salema et a préparatif neni ba olela président Tshisekedi wa Mulumba Etienne awa na stade des martyrs neto zo continuer ko expliquer bino to talisa bino moi le on a dit ça c'est lelo misala neto bandi ko remarquer et au salima kaka so matanga te fête awa misalo yo salima boy ezara l'occasion matanga te ya papa Tshisekedi wa Mulumba kasi ezala pe milikolo ko ya basa ba misala mususu pona obongisa kisasa pona obongisa Congo na ba occasion ya ba makambo ya ba fête na ba matanga te donc lelo esika oboyebi bana kuluna ba niokola batuna kisasa oyo. Donc soit à continuer à véro nzoplo accueillir avec on a ba chombo ba sac tout parce que le lot net au télémi à tout monde a ti kuna na palais du peuple donc ça simalanga ozomo na ti na pongabi donc ça là vraiment grand bien na ba nyoso ba landa biso to ça ba ndeko pe bazawa bangi ba kabola likansina biso ndeko boni santé. Oui, santé ça bien mon journaliste. To ça awa libanda stade des martyrs ndeni bozali komona ba osa misala bandeko ba mi pesi corps am pour nous rebondir si côté ba izaki bosoto izaki salité kasi lelo bazo bongisa pour na koyamba nzoto ya papa Tshisekedi Etienne wa Mulumba lilobano ezani lilobano nga ya liboso na pesi grand merci na gouvernement na biso ya Congo parce que ba meki ko toucher motema ya bana Congo na eloko esalami place na liboso ya stade martyr place ezalaki place moko très dangereuse monsieur journaliste hein? Place oyo ezalaki place moko ya kolela bato baleli place oyo makasi même ngane na solo na motard na sali effort place oyo même ya kosala keno nalanda bato mbango awa pona maki ezalaki ya bazobotela bato biloko et ya mibale nazopesa grand merci et pas Araïs c'est-à-dire chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na ndenga meko partager biso souffrance oyo na moni bazobongisa terrain pona koyamba mokonzi oyo atiki biso mikolo belé azalaki libanda mboka mais lelo namoni sikoyo jeudi nzoto yo koma na kisasa vendredi babimisi awa na stade des martyrs oui. Bino bosenga matanga yango ya Etienne Tshisekedi ezala ndenge ni bolingi ezala ndenge ni awa na stade des martyrs surtout bino bawewa bolingi ezala ndenge condition ezawa na senga bana Congo na senga public bazala kimia et ben mwana ezebembe ya ba congolais nyonso eza maopona mutu nyonso bazala na kimia ebembe eza ebembe ya autorité eza ebembe ya civilité baya na stade basala mubulu oyo akoya kosala mubulu na stade wana l'État comme s'engager na ye soki bakuti déjà ordre déjà pesami bakota te ezala ba wewa so balobi ba wewa tu botika libanda est-ce que bolingo tika libanda exactement mes journalistes moi je suis d'accord que non même ata un civil à kota te parce que eza ebembe ya autorité je dis eza ebembe ya autorité moi to kota te parce que eza place à ordre toto ça tous à la sima autorité morale na biso à la biso na civiliser na makambo nyonso to sala makambo bavoyu te parce que bato libana pe bazoya tozana ba invité belé bazoya ba président ba mboke belé bazoya to lekisa bango ke na Congo tozana moral toza civilisé to lekisa bango ke non toza quand même na Kinshasa toza quand même ba civilisé. Merci beaucoup. C'est moi qui suis journaliste. On va ndeko pewa ndeko boni
Bien papa. tomoni bino awa bozawa place wapi baobongisa esika baolela président Tshisekedi bino bolingi matanga wana eza ndenge tolingi matanga wana ezala kimia tolingi te ke masasi ebetama na mboka tolakisaki mboka tie te ebembe wana eya toyambango biso nyonso eza mpona ekolo te toya bezo toyamba ebembe wana eza ya président wana tozali komona bongo grand car wana ezolongola matiti awa donc grand car wana ememi matiti eke nango to continue oui fo elongola yango mpona esika kobongisa mpona kolela président na biso azoya mwana mboka ifo toyamba ye en calme bosenga nini na président Tshisekedi nde ozoloba bosenga ye nini mpona matanga wana tosenga ye mpo desordre esalema te grâce mpe betama te licence mpe te desordre mpe te tozala kimia na mboka tolela calme tokekunda mpe calme merci beaucoup ndeko corps ezokoma jeudi vendredi batie awa na stade de Marti bolingi matanga wana ezala ndenge nini bana Kisaso bolela Tshisekedi bon na bana Kishasa kasi eza mingi bien soki biso tutoye na matanga oyo kasi tokoboya mobulu po eza matanga na biso moko ya bana Kongo kasi esenga fo tozala calme tozala matanga na kimia eleka kimia na ndenge ya kimia. Merci beaucoup. Voilà David Bolafa to continuer balade na biso na bandeko bazawa to continuer to tambo na biso ndeko leka boye mpandi pour que to tambo na biso à l'aise ne tozawa toza vraiment libanda stade des martyrs to lakisa neni misala ezo salema awa na libanda stade des martyrs ndeko to tambola esiko bat bande ko tambola te nde to tambola na boye oyoki ndeni yoki ça va vraiment place za matiti moko mutu vraiment ko lekate babo to le chombo ba ya bazu batamana ba machette boy vraiment na pesi merci pas monsieur président Félix Tshisekedi Tshilombo pona mosala la ye kitoko ya sala pona biso yango na pona ebemba ya vie na mwana ke pona ebemba ya vie na mwana to kolela ngo na kimia nyonso na sepe siko to telema bena awa place matiti ezalaki poto bosoto ezalaki donc ndenge ezalelaki so to telema place omena chomo na caméra ezali suti tika na ngai limwe mbala moko pona ekoro ezo ya boye na moni bien ke bantu ebele bayebi Tshisekedi te siko na kombo na ye pona nga na yebi na kombo na ye Tshisekedi signification ya kombo na ye na muluba bien sûr laïcité tenez bon IDPS 24 tout ce monde en lelo c'est souvent le Congo cette année on se voit H homme crédible au monde identification nationale S santé et action pour toutes et espoir pour la liberté et la justice qui vous sera en paix et la sécurité partout tout ce monde qui met les alliés et emploi eau électricité et éducation de défense des droits humains tout ce monde sur le lot il applique la police et l'arme a abattu un état de droit. Ok. Définition comme moi Tshisekedi. Bandela mo pena to zongo bien. Signification comme moi Tshisekedi yango na boy bango kombo na ye signification yango. Bozo be Tshisekedi mo na ye mo Tshisekedi yango to ko sala yango Congo ya Chiko. Tenez bon IDPS 24. To so mo lelo defesa longi, IDPS longi na mukili mobimba. S souvent le Congo cette année. H, homme crédible au monde. I, identification nationale. S, santé et action pour tout. E, espoir, la liberté et la justice. Et qui vous sera en paix et la sécurité partout. E, emploi, eau, électricité et éducation. Bana bakotanga bien. Pendant beaucoup de Félix Antoine Tshisekedi. D. Défense des droits humains. Ok. Et ce que l'on implique la police et l'arme a battu un état de droit. Ok. C'est-à-dire, signification comme moi Tshisekedi. Yangwana mantobele ba bien ngote. Ngana sa recherche pour na kombo na yemo ko na sali te. Papa kombo na yangwana. Ça comme message na communauté Kasaï Mobimba, c'est-à-dire Grand Kasaï Mobimba, Nandinga pena na Chiruba bayokao. To ngamba même to so kumbushimai ba Kasaï to so kumbushimai bwanyi. Bana poto pe ba kumbushimai bumvo bwanyi to. Tutudila tital cha mukulu mpoto muitala jabun. Botu mwana mutu shilla ditala jabun tu ndadi pinjeu. Mujina jena ja chile ya Tshisekedi.
tout dienzela pingeu tout mwana maloso de kimia aja aya bimpa bikol mwana mwabe fu bisukubi tabuni bajima bimweka bimpa bikona ba tubenze fe bala la mwabe ni miela mu yemo bakunyenga chitubu ubwele bakunyenga ulonda bakuta bakunyenga ulonda bakushebe mwana pende fu moto adutunga mulongo la bimpa mena bibe mulonda bonso bijumlo sende yense ngene mwana ngayeno machine ndambula ba ndambula bisonsa bakimash atutuno ile mexo wabuni telefu mwajitunga twasaka jelo wabuni diboko mulu kwetu kubanda kaunko moito titubostu banyema kwetu botu genga bikol angu tu ibalo musoko embo anto katuleke dito nyafuluka kwetu me ya ngoso ngafanda ngowa bana poto bana Angola communauté Kassienne Mobimbeza na poto na mbanza nde bana kisasa baloba boyoki message bingelo kolekeli ngano kwa za na signification ya kombo ya Tshisekedi donc ils appellent na boule faut bouler. Voilà, tu continues David Bolafa. Cette fois-ci, vraiment, ton système va négocier sur Bali Banda Awa. De Bali Banda, il y a Stade des Martyrs. Donc, place Oyo. Après match à vite, on a Renaissance au Leli Chombo. Niata Mouninga Senga, pardon. Si tu as place, on est au monde, on a un Tikuna na Andra Imana. Ils ont entré comme 12 côté Kuna. Donc, c'est pour Betty Bomoni 27. Donc, on a polé les. Donc, misalo bene pandi côté bimisi côté mutakala ndenge bana kisasa balobaka donc un lumière opela côté minda pelelele jeudi na soir bomona côté ndenge yokoma lola lola donc jeudi na pourquoi pour vendredi soko ça na eloko malili te olala awate faut ça na eloko de miyeli déjà matanga omiye déjà matanga bana poto nde boya wana donc voilà souka za mercredi donc jeudi na 19h45 voilà ce qui est pour vendredi matin et bimi samedi chikicha cha enterrement côté kuna pas yoa basaleli kondo Tshisekedi wa Mulumba Etienne mausolée naie côté ya Nselekuna avec un partenaire idéologique. La RDC rend hommage au père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Grâce à lui, elle vit désormais en chacun de nous. Vive la démocratie! Venez au Stade de Martyrs célébrer la victoire de la démocratie et rendre un grand hommage à son géniteur. Du 31 mai au 1er juin. Bana poto, bana kisasa, bana Congo, bomonde touti côté caniveau, bisika api, bana kuluna babanda opérer koto na nenga osakana te bazo yiba batu na place ototamwa na papa nde bomona biso bo découvrir papa awa car neto so papa to le kana biso koto. Donc place oyo ezalaki atana moyo koleka te okotia sac na mugongo te okosimba sac à mete même téléphone il faut za nango maele papa mbote papa totambola na biso mbote voilà tokutio na nzela omoni bazo sa misala awa na moni elekeli yo depuis balancer misala oyo au samedi na tongo ben impression na ezani to sentiment ni ozali na yango. Sentiment na ngai ezali ya liboso na pesina lulungo ne pas ya papa Félix Tshisekedi Tshilombo na pesi elungonia na travaux na makanisio ya zanango atika yango te a continuer kaka makanisio yango tant que mwana ya mboka azaki no ya 100% azali congolais 100%. Biso peto za papa biso to botami to kuti bino na kisasa na Congo oyo esika oyo boyebaka ngo ndenge oyo ndenge to yebela kango avant Mobutu ya kosala stade oyo ezalaka fonction publique fonction publique esika bazali ko zwa photo ya SD ngana zwa photo na ngana 1967 awa na poto awa na esika stade de Martyrs ezali to telemena na biso awa esika stade de Martyrs ezali na zwa photo na ngaya SD depuis 1967 alors na yango ndenge ekomaki mabe ekomaki salité tozaki na position ya koleka te à partir ya 17h 18h moyena lata saki na mokongo eza te moyena tia telefone na maboko eza te mulili bashege bakuluna année passée na février babomaka garçon moko côté ya Kasavu bukuna na boulevard alors biloko wana ezo continuer mbalo yo penza nde na sepedelo na tongo na katisi na ngambu awa
oriena leka na prince na leki na prince te comme na monaki nzela ezalaki peto makasi na kati na ngambu ti na koidro. Alors nasengi na bakonzi nyonso bo bakolanda papa Félix bazwa likanisi oyo ya kosala musala même awe sidi bisika mususu pe asalite ezali ba continuer. Donc ndenge to abo outi na robo village ti na entrée stade tina pwelele banda samedi na pokwa na monaki pwelele donc ekamsaki ngai ekamsaki nga na sepele makasi pe na bana na biso ya bilenga mibalo bazo salawa botika bango te bazana posa ko sala musala musala wana ndeko ko permettre bango batika muyibi batika pe kuluna. Donc papa a témoigné lobi esika avant batonga stade de martyrs ezalaki logo ya nani fonction publique SD awa na 1967. Voilà, lelo 1967 bamvule leke belé. Bomoni pe belo sali témoignage kutu babomaka mutu esika. Oui. Kasi lelo yo motala kuna ndenge nazo komona la biloko pe nezo longola sali. Nazo komona banda robo ti na boulevard Kasavu. Nazo mona clair même mutu azana robo a partir ya bato soki ba diminuer bato musala ba kei okomona bato nyonso to bazana liboso kuna. Donc outi musala ozana sac na ona mukongo. Nazo na leka téléphone na ona maboko mais pepele na koleka te na koleka mupanzi ya ngambo ya terrasse ka bana babeta ndembo. Moi yo leke pa boyeza te même ba mama ba leli mingi awa biloko mingi esili. Ba mama ko botola bango ba sac ko botola bango ba bassin ya mapa. Ko botola bango ba mbongo ba téléphone. Alors le quoi na moni boy nazane sengo makasi lisusu. Ok, merci beaucoup papa. Totika yo continuer. Bino pe kota changu kuna tozala kuna mikolozo ya na misala baso de mouton kuna ba osala. On chango penza moyete makamba transport le quoi nazo kende boy na okomanda ku tantôt 22h. Tozano 16h okomanda ku 22h. Okomanda ku 22h embouteillage ezana de bonhomme. Babandina na travaux te embouteillage. Longa nazo kende ponga bina ko futa 1000 francs. Ti Pascal ou bien Liberté. Liberté na longwe na keiti passa. Na ofuta 700 francs. Donc ba souffrance wana nyonso tu na biso le kota ko ba mikolo boye. Tozo ko suko we la même transport te zama watro. Zama watro ba bongisa biso ba camion to le ko na moni boye na yebi ke like zali nzambe ko tsalo boko na papa. Papa j'ai dit nzoto président Tshisekedi ezokoma vendredi ba ko exposer awa na stade des martyrs. Bon, bino boni matanga ngo ezali esale mandenge ni. Bon, to landaki d'après ngai na landaki émission wana lobby l'information. Na landaki ango nzoto ya papa ekoya le 30 ba ko tsana martyr. Alors na bo bazane sengo ba ko zane sengo batu mingi ba ko zane sengo ya koya kolela esala mapenza kitoko ezala na kimia total na biso kamera ke ne kokunda papa na kimia étant que yé pas azalaka leader tout d'abord azalaka leader lokola nzambe abengi ya akei bambula eleki mingi ayete mingi tozali kolela nzoto ya papa ya. Alors lokwa ba proclamer ke koya le 30 mwana nyonso tu o aza na kati ya capitale awa tata nyonso jeune garçon ezala na ba parti mususu ezala na UDPS le 30 wana biso nyonso tokozala biso bato yaka musala na kati tokozonga ndako te il faut to jezao et le 30 nzoto ye koti mort le 31 ebimi et na martyr et na martyr bakundi le premier tokozala wa to le la papa na bana papa ya bakoko to le la yene sengo nyonso kimiezala. Merci beaucoup papa. Voilà, merci. Totiko continue nzela na. Biso pe tozo continue musala biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Bo ki témoignage ya papa. Ngana we bisamnoka ke botana sima ndenge bana we wa batelemi batondi. Bana we wa batelemi bo eske miko eleki bana we wa babande ko telema boye. David Bolafalakisa bango nini ba we telemi boye bazotala évolution ya misala. Nenge évolution misala ezokendela kitoko na ndenge osanga te sobotala neni na sima David Bolafa chobo betami bakar tout pendako ekimi nango embouteillage eleka awa David Bolafa lakisa bango so na sima penda kuna bakar tout ezoleka nango pepele so maitoko senga pe na bakonza mboka après enterrement bolanda na évolution misala kotoyo bosopa mwa kayas kotoyo ezala pendako botongela biso ata ba parc awa en attendant projet ya palais de sport et ça a bon réalisé donc petit coup de chapeau na Dirkab Vital Kamere webi nenga na nenga indusa yenne mutachaka pano o ya palais des sports
tant bazali na kumbe na masolo côté kuna bisika azali na PPRD na ndenge osakana te quand to continuer bota bino moneni circulation c'est ma kitoko koto sans problème mutu nyonso na chomone na maboko sac na ye bana wewe ape ba memi batu donc normalement mboka il faut ezalaka boye. La RDC rend hommage au père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Grâce à lui, elle vit désormais en chacun de nous. Vive la démocratie! Venez au stade de Martyrs célébrer la victoire de la démocratie et rendre un grand hommage à son géniteur. Du 31 mai au 1er juin. Merci, chers amis, na Internet, dans Mikilia Poto, Angola, Luanda, partout, dans la République démocratique du Congo. Tous bel et bien à Katia, stade de Martyrs, nous avons des travaux presque Nyon Sicily. Donc, tous avons une tribune d'honneur. Ici, il y aura des invités d'honneur. De l'autre côté, au moins des podiums, mais avons installé. Et puis, Koto, nous avons Neni Ndeko Bazo, c'est pour monnaie pour que Bapé Saïlo Moya Kitoko. De l'autre côté, qu'on a Neni. Déjà Bache Mati, Bache Mati, toujours pour rendre hommage au la président Yahi de PES, fait Tshisekedi Wamulumba Etienne. Donc nous allons continuer to l'axabino travaux neni ezali ko kende évolution nango malembe. Donc David Bolafa, merci pour les efforts nyos tout sala. To continuer to l'axabino pas à pas neni misalezo salema nena plakibino to za bona trimbi dans leur bozomona évolution à travaux to kitati ne on va vous montrer et si kapi bako exposer corps. Donc bota bino moko tozo kita balongol bakiti mususu pour permettre assez d'espace. David Bolafa l'axabiso donc moi absence à siège mususu ezali pour permettre batuba circuler librement. Donc il y aura de l'espace, il y aura des écrans géants au Gozala Bongo Libanda, il y a stade de Martyrs et Zabongo na ba place au Gozala Bongo réservé. Donc le protocole au Samsa nango neto bisabino Congo News 26 masola sika toujours évoluer avec vitesse na ndenga osakanate. Donc awa toza encore une fois to rappeler bino na kati stade des Martyrs kuna au moni écran géant wana kati stade des Martyrs il y aura une projection en direct au Kosale Mabongo côté kuna ndeba na poto bozola na to la kisabino bino bana poto bozo occasion ya Rolanda Bob Sek na télévision mais sur téléphone na bino abonnez-vous massivement na chaîne na bino Congo News 26 botala neni ni batravango ezo salema na nenga ko sakanate to kita to tambola ti na centre ndeba loba na terme balle na heure de jeu bomoni pour respecter le principe il y a football et puis espace il y a heure de jeu aux Alabongo au libéré donc pelouse de Tolobaka ba touché te ba aussi mbaté mais tout autour à pelouse ne besoin na ba travaux de jeu au Salema pour que ba l'axabino nengeni organisation zo kene kitoko déjà décor ils a planté décoration mingi ke na couleur amboka rouge bleu na jaune donc likolo na kuna bomoni ba image la victoire de la démocratie Étienne Tshisekedi Wamulumba. La RDC rend hommage au père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Grâce à lui, elle vit désormais en chacun de nous. Vive la démocratie! Venez au stade de Martyrs célébrer la victoire de la démocratie et rendre un grand hommage à son géniteur. Du 31 mai au 1er juin. Merci Bana Poto, Bana Kisasa partout, Bozola Nabiso na Congo News 26 TV. Bomoni ndeni to l'axibino ba préparatif ya ba obsèque ya président Tshisekedi Etienne Wamulumba mezo salima to za bona kati ya stade de Martyrs boto mona libanda bomona kati kasi to l'axibino kaka premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode ti jour ya enterrement to proposer binango kaka awa na télévision na bino Congo News 26 TV. Merci na patron de télévision au David Bolafa, merci na bino nyonso obo s'abonner massivement mais to like sarabino ndenge nini procédure zo kene neto lobaka ka soko yebi soko yebite yekola biso okena biso tozo continuer to kei esili pona lelo to like sabino deuxième épisode neni ni ba préparatif ya ba obsèque ya Tshisekedi Etienne Wamulumba ezalino ko salima awa na kati ya stade des Martyrs. Quand nous aurons été mis dans des conditions où chacun peut donner le meilleur de lui-même, que nous serons de véritables partenaires pour eux et non une charge encombrante.
La RDC rend hommage au père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Grâce à lui, elle vit désormais en chacun de nous. Vive la démocratie! Venez au stade de Martyrs célébrer la victoire